Il y a quoi tu as mis dans la porte? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça tu as mis? C'est quoi? Ça, noir comme ça. Normalement, vraiment qu'il fallait que je fasse les cheveux sans mèche. Parce que il fait chaud. Donc, il fait chaud comme ça, je souffre. Bande kwa TikTok, beaucoup, yokanga sur TikTok, c'est la message kuna. Bonjour. Beaucoup de temps. C'est bon comme ça, non? Tu dis que tu ne veux pas gros? Oui, je ne veux pas de gros. Non, non, non. Et ajoute, ça c'est trop petit. Comme ça. C'est bon? On a mis la cuisse. Il y a beaucoup de temps, ça fait longtemps. Hein? Bande on a une page, beaucoup de pardon. Quand tu en as besoin, il y a mieux les caméras. Partagez les vidéos. C'est moi, ils ont ma casse. Moi, je souffre. Oui, je l'ai. Je vais faire comme ça. J'ai déjà pris les médicaments, mais j'arrive même pas. Bande kwa YouTube, il n'a pas suivi nos page. Nazo zela bino. So komika 300. Nazo ya robeta lisolo. Italie, Kingabwa. En tout cas, page bokota. YouTube est vraiment mikolo. Félicitations. Lobby. Bisous. Bokota ke belé. Rachel. HM. Hein? Mbote na yo. Naza besoin batu bokota. Magé lobby na boye na nga kokota. Lolo bote la star bisu bébé. Na boye kokota na page na nga po na mona eke makambu ya boze la YouTube. Fona longo la be. Vous comprenez là vraiment je suis allergique, je sais même pas à quoi il faut le faire. Na mona eke makambu ya TikTok na benga bino bata page. Na benga bino teto suka na TikTok. Avant bana koloba na osenga bandeko ya page. En tout cas, partagez les vidéos. Partagez les vidéos na mamna na lobela bino. Pona boya wa boya kokoma o coach. Ngai naza kaka na TikTok. Mena na yebisa bino pourquoi lelo na coach page nde naza be fayina bana vidéo na TikTok yawa na 16h30 mais mutu nanga ya suki asa déplacer ka na retard show ezate bo sinelanga bata YouTube pona bike lelo mutu mwa kota na YouTube na 18h ata na 17h Antimboline yo lokolo za kuna mekana nkotia message kuna na yebite so usala mande nini ke ngana okota TikTok ekaso suki nanga eseli na ose la page batu bo mata en tout cas YouTube kusanga plaisir moko Karine Evoloko ifoku ya motolo sako wale naza na besoin ya bato a page partager les vidéos partager ba j'aime na besoin nango page partager les vidéos avant na loba mamna na loba parce que bato batu molanga likambo babatami biso tonto ya oloba to biba victime mais lokwa pe ko loba bakangela ngo batu te to ko loba ngai déjà non de bolanda nga il faut bo comprendre que na koka plantité bato penda babanda bolanda nga banda na bakomba na koka plantité na mutu na ngaka suki na nga mikekele binenga oza moi naturel neti bina tina nga babote te na ye na vandi bakayenga suki na nga na ke na bongami na ye bongo junior de moi waouh bisous bébé en tout cas naza vraiment allergique awa tout naza bloqué erag na sali so na milima ya pio yango elinga ma ya pio te en tout cas YouTube na ngai na yebite YouTube na ngai na yebite page partager les vidéos bande ko na nga bande ko bo meka makam mami ngende roya bisous bébé
lobi ezalaki vendredi nake musala kaka ndenge ezalaka nake musala ekomi ba 11h si je trompe pas. Namoni batu babengi nga kande tozala na batu poko boya pe batu te koti boni koti Mikwape fio ya Mutakala Alliance Benita mwasa Mutakala ya réseaux sociaux azo finga yo na TikTok nga be bon bobo sanate mes abonnés tanga na sala video awa na page na nga Benita kota kati pona la sanga ezelombe na koti pe kuna na page na ye na TikTok na ye na komi na bindumba kanga munoko zelanga pona oya kaka na musala ta on sisa kayu na oya Benita bengi nga na telefone nazu telefone Benita otunanga oh Magali yo zondima zemi ya mwasa bambwate poani bebe na yebi pete ka enregistrer na yebi sieko mwasa bambwa aza na zemi te pian oye loba magi loba pona ina musala na obanga na zobata mabebi kande kayuzala siko na koma mwa bien bandeko na vandi na silisi tangu pe na komi na poka mage na tiki bino bandeko na nga awa na kati ya page na nga ba bebe na kepe na sise musala lobi lokeze vendredi ti chef na nga zoki matanga ya na chaka ba 16h na komi na sala video 16h ti 23h na saba en dépression amupupu la pe kuna po kuna pe page matie TikTok 5000 boya ko s'abonner on a to ma 10000 yaya Mikwape ndumba oyo ya TikTok ya Benita mwasa zanga mosuni baye bakeka na mabele misisa mutabota mwana ta Melisa bana te mabele nyoso tu mituna se koleka na biso batoto bota bana misato botu na nga siko nini loko na ye kokota na page oh purée na koti déjà naza déjà na ligne atefona ignorer na ye kotuna congolais de partout bana Kisasa bana Poto France États-Unis Canada Suisse Belgique na ina tuna conseil esika nyonso tu ba congolais bazali naza na kati te ni na mwezo lela bepwana nalingi na tuna question tolamuka ye na tongo awa tomoni mama Kingabwa Alliance Karine Mukinza atieli biso stati pona koloba ke ye ba belle sœur na ye bapekisi ye atieli su makele te yango na ye boye Karine mafionto mwaso bana mwa zemi na bango ya kobrikole wana mobali soi-disant tie zemi mais mwana na po basala ta po la eti ya pamba soko ki soi-disant ça veut dire doute Karine akoti na kati ya video ya Benita pona ofinga Magali lo mama kofinga kote koloba ke bobengaka ye panache Karine panache na mama Kingabwa kitoko bébé Ne bouge pas ta tête. oyebi ke panache na Kingabwa bébé na préféré panache eza masanga Kingabwa nde eza somi oyebi Kingabwa eza ba mamo bayiba na ba matanga na comprendre que groupe na biso ezozongela ngaka awa pona nini panache ezali nango masanga na préféré Kingabwa Ajoute les mains, s'il te plaît. comme ça Kingabwa penda yebi Kingabwa eya pona ni bébé omoni mukolo yibaka bébé Gucci oyebi mukolo yiba bébé Gucci pozo banzamba salinga bikamwa moyibi na we banda wana o ndenge zabe so bolinga tela biso ka mobale tala
Mama Kingabo alias Karine, yo nano zwa mobali te. Bébé, mobali ye moko atelemi na nzela, s'il vous plaît, tanti na sepe na otosa, toko ma mwasi nanga, eso kuta nelo ka bongo. Mibali na yo moko landa bango na ba réseaux sociaux. Yaya. Yo awana, yo ifo ya soko olingi ozongi rando. Loko ba belle se ba peso permission po zonga. Ba congolaise, o boyaka kosala video nga tumula kete, ye muta tumulanga. Yo, moi ça bambwa ti mukolo kota mabele okufa. Domination de na nzoto akoti ekota te. Ekota non ndeni. Yo ekupone tinga bonde ba okanga suki ngam na futi mbongo. Yo biloka mate osengaka. Planche osengaka. Soutien osengaka. Kaleso osengaka. Mafuta osengaka vina yo ati na Z yaka ya sopeka. Déjà na ole kona na wana. So vraiment zalaki ze masolo momona mobala na chake ozem. La eti ya mokili mo se mwana na batata tante. Bande kona nga boyoka. Benita na video na ya lobi na nga na za mwasa boketu. Lelo so boye bakate bino no tu mwasa boketu munene yeyo. Na mwasa boketu ngai siko balobi na nga ke na bota bana kate bana na mibali nga na kobota bango te. Ngala na bana ka mibale réseaux sociaux boyoka nga YouTube na page. Bana na nga mibale mwana na nga liboso Benita. Mwana na nga ya mibale za Karine Mukinza. Na bota bana na boketu. Après bango nde na yo bota bata makofi. Ça va. C'est que Karine na Benita il faut boza na respect na tata na bino. Bon me kate bo sala biloko mo be na poto basina to bazo vivre na paso limatenga na ya kozanga boketu ya kopimela nga. Na zanga paso limatenga oyebisa yo makingabwa munoko na boketu te. Boketu za mobali na nga na tanga pasi na tanga bisengo na boti bino na pasi. Yo saka na boketu. Na tangu wana boketu azo sala succès. Talaka boketu amanda succès liboso ba wera. Yo saka na boketu lelo. Po moni lelo boketu avanda sa video na YouTube. Hein? Yo yebi tangu boketu azo bima. Boketu ayemba kaka. Bachelile bachelolo ya. Yele mama mabelelis. Yo. Oyebi ba mama kobe ba bamba boketu maputa na epoke MPR na Mobutu. Boketu bimina bana ba konji. Bazo réveiller. Oyebi yango. Papa. Suna yango ngana landaka boketu pona bota Karine. Na be. Elongo nini ya mabe na sali na boti bino na tata star. Mabe nini na sali. Naka mosa mabe. Kobota bino na tata ya star bongo. Ngana sali mabe. Bikolo na ngobo yepe bokuti mama na bino pe avimba. C'est que Karine, ba chinois, boye bisa mama na bino so azana besoin zongi rando ba belle sœur ba pese nzela. Karine, tchela biso stati. Tia stati na mingi no lobake ba belle sœur ba pese nzela bébé. Awa na poto tonga magaelo mama kocho zana mutu abanga kote. O se trompaka. Yo ke no yebisa biso to l'action mbali biso banda to banda internet to l'action na mibali te. Yebisa Charlotte à l'acception mobile. Makamno tout oloba lelo to même amupingi la olobana. Makamba soso. O même amupingi la oloba. Makamba soso moko ya niveau. C'est que na osala suki lelo rendez-vous ezaki na TikTok na 16h30. Soit asili singane na koti. Yo zana mutute bébé. Bébé, ozana mutute oloba pe akanga na osuki yaya. Nakanga suki. Nakangi suki. Omoni suki te, bakanga suki. Ya ona chieli bino kande bakanga suki. Plante nde na chaka te lokwa yo. Metala sko ba plante yo za ko sala na kisasa plante njege plante zanga koto molimo ekatani. Elenge mokili bima suki ya pembe. Opesa mama karoba koko mama kolinga te bakanga ndoki bébé tozela yo. Bébé tozelo na eko benga peuple congolais de partout. Ba chinois bobe mama mi vanda ube oyerando ube okangi ligorodo na wana oyo zo traumatiser ba mama ba congolaise. Po biso to wana vérité na maboko bébé lo rizate.
maboko yango kata ciseau. Soko wana besoin penda yo Karini mwasa makole tengama ya njoko oyo. Fi azanga ba mole kota se makole tengama munoko solo na sima mukongo na yo bukana. Chastati soit disant yo zake lombe yaka ko banda kando ba nufinga nga otala soki nga na ozapede to lesbienne wali boma yo ko kenda na TikTok te po yo zaka na page tikela biso bata TikTok lokwa to bandi kuna sika po Benita na otikete bosanga na te na bando zala na Benita mwasa mikuwa mabele misisa na bando zane kitoko bebe na tika Benita te. Ngai Benita mutabengi nga na musala po yo mama mvutima wazo lingalia koko na ye banda utaki libala na bangwa ya kenjo wana mobala lataka costume te. Mobali nini nango ata na fiança ya mwasa lataka nini te. Mobala lataka chemise. Pantalon tiki. Bebe, mobala otio boya. Na yebiso ke message ya pingila. Yo kasi yondo ya mkonjo beta batu douce. Nga na vandi pingila pesa message. Bonde ekinde. Nga na vandi pingila pesa message ito leka. Bongo yo mtoza kitoko yo kote pasta ndeni. Bebe, po no lingaka na bloqué yo. Vando tala ko bebe. Eti gwe ba bloqué yo. Vanda na onyo yo ki message apo ke. Poza ape mayele te. Seke ondenge zabwe. Bebe, yo zara penza mama kingabwa. Mama kingabwa ya moyibi mwasa lokuta ya mito. Ngape yana préféré panache. Bebe, fayena zatana panache on anda kuna mela lisusu. Mama kingabwa mwasa moyibi mwasa bakisi. Mwasa bakisi mama. Ta yo kutundo ozana. Nga mama abiso papa abiso akufa zo mibete. Yo mama abino akushana mibali. To lobango lelo te. Tika yo soti mekedi to peso vérité. Na pure vérité bébé. Wana zemi te ozape na mukanda te. Ça va bébé? Wana zemi te mukanda pe zate. C'est que message na yo kotaka ya mukie pona yebiso. Karine ma fiante alliance kingaba. C'est que Karine mokonzi. Ça va bébé? Soko boni ko za prête bongami po bando sala vidéo. Ko kimaka na TikTok te yaka na page TikTok tikela Benita. Na kosila na Benita na TikTok kitoko bébé. Soki osenga un mois okene un mois. So osenga 2 mois okene 2 mois na kokende. Benita ifa laksanga ka za capable za fille ya lokolo ya munoko fille ya oya na nzeta fufu. Wana ndeja simi ngana simaka ya. Bosanga na te ponga na bezo te pona take mutu photo za 10. Na bezo ba mbolombolo nyonso tu ni ya TikTok ni ya YouTube ni ya page. Na okena Benita piau. Na ozala na Benita piau lelo na okota lisusu. Pe batutu bafinga Benita so basali video na okota piau. Benita na lakiso ke moni TikTok wana yo muto dirigeango. Soit disons oza aigle mutakala. Omoni soso moko na teke yoza aigle mutakala. Benita yo ifo zwa nzeta fufu. Oya penza. Natalo no soko koya. So ye to alezibe. Ana ma champagne bayate. Na pesa alimewa kwa fe pa mutu te. Sina ifsabi. Benita yo nanga na TikTok piau. Ya ona tika ki page zala na okalime. Lelo na oya lisusu. Pona yagi deja na tongo. Bebe. Ngana koti Benita. Soki kaka yo lekana ki po sepelisa. Mwasa makolo nzoko yo. Mwasi ya balabalo babanda ko sale makambo ya salite banana aja 6 ans. Mwasi ya la samba. Mwasi ya polele atikala polele glacier yo. Yo. Tozo zelo pona boyo ya kokosa. Likolo ya Magali. Zemi nanga lokuta na sale avortement. Po yango ndozo ye la bango. Yango na tuni babeli sera lokuta. To tuni kesyo ezaboui.
bopesi ye nzela bebe koma na message na yo kuna so bapesi yo nzela na ozonga na page na ozongelo po yo oyebaka ke Angelica azalaka na zemi me yo otia puwa na bato po baya otake me yo biso kuto oyebaka zemi Angelica te me biso nde toloba bebe eloko eza te yaka makila na mitiopo eloko kuna eza te wapolele ngala olakisa mobali mama na yo wana walongola 2016 alakisa mobali ebanda yo somona ngala banotya mibali ngala kana mobali pia ba o bayebi ke kocha na mobali na bana na mobali nde biso to ya na internet to lakisa te yo lokolo yaka awa po ya ozwaka ba semasa mibalo sukola kelongo okomi na suka moko kino bimi na poto oyoki nazawa pona kotik benita na okanga suki pona kota bambolo nyonso ya TikTok bebe biso tozokende nango na ndenge ya babituma ya bangando lokola yo mama kingabo yo monake yo za baleine aigle na kobuka mapapuno ya aigle wana na kolakisa bino kenga na coach tokotisa bainonsa te Karine yo soko moni ke babeli se bapesi yo nzela yaka na TikTok zwa kiti ovanda banda penda kotanga komu nango tala te na kupupulu na mama na po mama na waka muninga na biso mama o akoti na lokuta azolia mbongo ya peuple congolais aza ko se respecter te nga finga ba mama te me mama na wa muninga na biso motalisano foin sala video na TikTok banda ko finga nga soko fingi nga 2 mois na ofingo 2 mois ofingi nga 3 mois Karina ofingo 4 mois wana eloko asika koyebisa nga toza mwasa soni eloko esenge na okokanga munoko mwasa akusha na bambu alala na bibembe leka chastati omona olingo lia koko na yo koko banda kweyaki na mutuka ti lelo olingo lia epeye ana eloko ta lengaka pamba koko na mukuse wana lokwanga lia eti panache musunde ye wana lia ye lia koko na yo mwasa ya makiero ya mabundi mwasa abimaka na mibala mikie bamisicien nyonso ya mokili bayebi katikati ya makolo na yo osali kaka tel fi tel mare olandi kaka mama bota yo se message na ngai na page eza boye Karine mafionto awa mukolo azate mwana muke azate biso na tu batalisano obungeli muninga ya bungeli yo ça veut dire lokola yo moni ko polo bagi na biso chaki stati olobi ke ba belle sœur ba pekisio so ba pesio nzelo songela rando bebe zonga rando tia message ria ya na koya mena TikTok bande konanga benita na komeme awa te yaza aigle na TikTok toko sila na TikTok mwasa mabele misisa awa na nyonso vert eloko ezolakisa bompaka ya benita awa eloko ezolakisa bompaka wana nyonso awa ya benita mwana 76 benita mwana 76 age moko ata na grand frère nanga liboso te ça va benita mwana 76 yonga na nde na TikTok akwa mutu nanga pa ni ataka suki na vitesse akwa yani ataka suki na vitesse kala te na okota kaka aloba pe na futaka minerva la bana yo Karine mbasuka yo fia munoko solo yo omone na longisa mabende wana efi o mobala pesa bizu apangusi munoko na papa melikoka kanga munoko no solo wana muto traumatisé te na Belgique fi oyo po aya kotia makelele fa luka bato basangana nga na bima nga moko na ya nga moko même ata oza yo na benita bovandi na kiti bino mibaye na olemba bino te na otia bino na tolo na obeta bino lokwa bali omam na ebisi yo na obeta bino dada na tolo bwe Karine na oningisela bino na peta bino dada na zawa na bi Karine mokondi soki bandeko no bapesi yo nzela babepo wana soki bachinois bape wana belle sekte ocho kende feto la teke lamba jaune bobina ti bobina na mobali na obake ezaki bandeko ya mobali no nango na liege wana natangelo kombo
azande wa mobali nona kote nini muto oyo okendaki fete olataki jeune ozobina na mobali kutu mobali akende kaka batiaki teni pembe ande kwa mobali nona kote nini tolingi toyeba fete oyo olataki jeune mobali alataki polo aple ndeko ya mobali nona tata nini na mama nini aza moto ekolo nini esika yo okende fete mwasi alokuta azoluka babeli sere na makasi ake kopesa masangawa mobali azoya mobali ayebi kaka mwasi abengi nga na ya mobali akoti na ndako alata chemise na pantalon na sapata pufu tellement batake oyo ekolakisa ezali kofini yo so mona mobali aobala bato tuso baobala ata fiancé ya pamba mpona respect babokilo oyebi balataka nini balataka costume mobali jamais nana tikala kobima no tia kosi sombele mikolo tia mobali apesa message apesaka message alatelaka oka chemise libala oyo oti kosala oyo esimba te wana libala oyo zela na botia boye libala oyo oti kosala esimba te obali mobali ye moko ça va biso toloba lelo tozawa ti totiaka bajeudi vérité obima nango eza pe pian na bavoice bato bozondima zeme eza problème te bondimi c'est pas grave bao pe bozondima zeme eza te c'est pas grave eza normal toana nzambe toana satana bata wi fo bazala bata no pe fo bazala mais na règlement ya zeme ngande sikoyo ona otuna po boy eza kozala te o magali totuni boy po ye moko atila biso stati munoko solo mwasa mabundi ya vitamine fimoko banda botama alekisa vi na ye nyonso na bakisi kokota na banganga nzambe abotoli ye nyonso atikali polele mama na osambelaka epa mama olangi balongole na mama olandi depuis 2009 tuna mama no bia yo posa okurati mama na yo balongola ye na eshe mama olangi ya bato publicité ezosala mama be na kati ya réseaux sociaux mama olangi jamais mama na osambelaka kuna oyibi bondimi nyonso ya mama obotoli yango na mvutima mpo ozalaki soki yo oza na chambre mama na salon yo na chambre oza kokima nini oza kokoka mama no na moto te obendi mama bondimi nyonso mama Charlotte ya koyebisa biso osambelaka epa ya mama olangi na adresse nini makambo nyonso eza ya kobimisa te mama abina osambela epa mama olangi wapi yebisa nde mama no verité azotuna yo oza na zemi wapi biso so toana baproblème toyebisa mama Caro yebisa mama mwana mwasi azalaka na mama yebisa mama ke oza na zemi mama na yo azolela mama aza malere mama azotuna yo alinga yeba oza na zemi wapi yebake mikolo mama komokota internet soki mama azongi epa na ye atalaka internet te me na bamessage ya bato bakomoyebisa mama me likolo nango foti kaka mama alati costume toyo oloba mamutu petit rond comme ça mobali na yo evi wana uti koboya yo mikolo oyo ava bosala soki shishangu na bino wana mobali asombi debisi ozolela ti debisi acharge bapine bachinois merci mpona message bachinois baobeta kitoko nayebisa koke basere baza kuna baya bayana so baka na mboka oyo mobali asombi debisi aboyaki yo mpo ayebe koza faible biso mikolo so mobali atungi soka o magali nga biaya kende kuna epa karine mpo kuna ofele obima na mwa eloko mobali oti oboyo mikolo mama suka seke obima ayo oloba omoni te Christiane nie mobali ayebisa mwasi na ye calme toi nalobi bwali koyoka te nalobi bwali koloba te vanda nie tobenda likota mpo tovanda biso ozali na chambre no te moto afimili kundu wana ntango otanga mbonani yo kasi yenda azomibata te esika mobali akokende munoko mpuku aoloba makambo nyonso biso toza bandoki ya bazemi na bino te me ya kokosaka pepe yango topesi tana ta totala nga na vanda na nga niete yo kooleka jamais oleka oya ofinga nga na yo olakisa mobali yo moto olakisaka mibali ozwi bana bato ya mike badondi olandi dondi
bapusaki dondi na pembeni na okomisi mobali so bapusika mobali oza lokola mbwa koka swafi te so batyeloka mutu mbala moko zwi ye mobali yango yo obala ozotuna bato balakisi yo mibali me fale bokoma ndako moko te so diza yo mutu obalaki na Swisse kuna bande kokende na mokanda ya mutu bana opeso ozwi mobali ya mwana mwasi bato apesa ko mokanda obengi mobali ozwi mobali no bandi kosengi ba 5 ba 6 ba 7 yango mama impudicité yango baloka yo mama Lydia numéro na ngai ezali alala oyo eza pembeni kozala 00 32 467 77 95 48 magala za mayele nakangi na mutu po ya 73 peza numéro na ngama yango nazosalela na YouTube bandeko so bokangi nde na lobi wana ona osalela émission mikolo ya botia bato bani bazwa me na otia kobenga te po fana sisa suki ya lelo nga na Benita to na TikTok bandeko na nga les problèmes siko na oyeba bino ndeni bana na ngai ya page na YouTube il faut boya ko s'abonner na TikTok ya mama na bino kuna ezoyinda lobe yindaki makasi mabele misisa ayoki son kokite apete oke benga mwasa bambwa yo kasi bato toka traumatiser na ye mwasa banda bota masala taliaka mbongo soit disant soko kika zwa linda bizu bebe kapinjaka posakana na bakomboko Lydia kapinjaka bizu bebe ça veut dire papa lianzi to solo la pembe lianza to solo la pembe wana créa TikTok to solo la pembe kombo na nga na TikTok ezali Magali lo mama bomona nga na natela mba rere mais que le problème tout na nga ni bébé bosala nga plaisir tant na okota video na TikTok bokoti pe mbala moko pona yeba ke babone na nga nazo tia bino neti boye to boyi tozwa mwa bafo quoi mais bokota na bino kuna si un problème na oluka na bloqué babone baze ebele lobi 5000 na maboko 5000 na ndambo muku na direct de TikTok bizu bebe Rosette topesi yo mbote na kati ya TikTok wana bato bakontrole TikTok na nga c'est so koti ba bloqué yo ba modérateur ya kati ya TikTok muku na bizu la tigresse bisou Rosette bisou wana bato ba contrôler TikTok bangonde ba modérateur ya TikTok so koti kuna ko finga koti amukamata mu récupérer mu tchana contre mi am gorger Nova ebonga tembote Nova mbote bongo bon comme ça. Lola mbote na bébé c'est que soki ke o ki ngabwande okanisa eke to poussa ye généreuse bisou papa bisou maman na nkana bokende ko s'abonner botindela nga bokende ko s'abonner déjà na page mikolo ngai na beni taifa lakisa nga aza capable yo aigle nga coach ibenge yo aigle nga coach nga bambolombolo na otala bango te batazua nga nde mwasa boketi munene mama oyo abota Benita na Karine mwasa boketi yeyo nazwa zema liboso na bota Benita nazwa zema na boti Karine yo il faut accepter tata no boketi ben politesse ozala nango wana il faut même pas poso boketi omeki kopimela nga paso alimentaire bino mbaye na bimama na osala bino te. Merci Julienne. Go. E bobeta masola suki biso tsaka ma biso sala boye toza mbala moko. Ngane na zabi na ramosa ba plante te bébé. Ese ngana kozanga mbonga ba plante. Nana ba bonnet combien bana ngola bazawana. Bana ngola bazawana. Il faut kuya moto joli na kati ya ngola.
so na yebi seka yaya na lingi brésilien tina ba fesi na ozwa même ngamu na ko somba na koti galerie na kepa ki mwina na ko zwa mais na zasko nde mutu ya ba plantité ngana ka mutabo suki ko benda to boy na linga mo naturel ngana lokwa beni tate makolo koko mwasa mutakala mikuwa seke yena nga to lokwa mbetu na etoko ngana asko mbetu beni ta etoko seka ta muta matia oyoke loko te amikuwa makasi c'est po ba yebe alokwa dora alokwa dessin animé po ba yeba za mwasi ba yeba ke kana mabele ce soir mabele misisa ba vert koma robima parce que to ya produit hydroquiné ekotie. Quoi, bébé? Non. Mais prends, il y a des bouteilles. Tu vois, là-bas, tu vois un peu. Ok. Eh. C'est que bisoto vanda wa Benita yo fi oyo koti poto oya kutu oya ba bima na poto sur la bakale swa mobali. Hein bébé? Oh maman na bino mwasa boketu ngayo. Yo lo ba ke ngana mwasa boketu ti. Ngana mama na bino oui na bota bino na boketu mobile na nga sir bozo lugena na mobile point yo Karine bozo lugena na mobile pa mobile na nga si boketu na bota mwana liboso na boketu na bota comme na boti Benita pona na bota Karine pona ozwa bana makofi mobile na nga ya si boketu banda lelo minoka kokanga pa mobile na nga si boketu bana na nga na bota liboso ya basi na aka na 2 filles 3 garçons mobali na nga si boketu wayambo chukeli pasa mobali na nga si boketu boone kwa mapwani bino bokasinga na lokwa bino bowanga na maka mobali na nga boketu Benita yebisinga ke mwasa boketu ya nga na za mama na bango oui na bota bango na boketu ba chance la vie oka ba ya na bino pour le quoi bango bakoli c'est que Didi asuta yaki na sima nga mwasa liboso après Didi asuta c'est que Benita respect na papa po so boketu azu décision ke nga na zwa mbongo personne mater te wana nde na oyoka te mon mari je te fais coucou mon mari boketu papa bana osaka na kati emi mongo bokila lokondo efape kati bokotuna ngulu bebe biso totanga bakoma mibali na bino mpo bino botia mibali na bino na bainternet biso totanga mibali te neti nga so mwana na nga acheki te atya nzembo ya mama bonga boyebi pe te na nga na bim neti mibali wana bakoyebana pe te po yeba ke mutu azoya na kuna na musika oyebeka na mutu mama kingaba mwasi asoni abanaki nduma na ona siza la samba mobimba bayembi ye manjaka mankoi sasa siko bango na to bazala bana wenge yo bano bima na bonde waka pe mutakala transparent poso to yoki be selo yo wenge jitete wenge manjaka mankoi wenge bango na tu wenge bano suko na bonde bango nyonso wenge c'est que parmi ya bato wenge ya kala babosani nde yo ifo kepe na kisasa yo poza parmi Bill Kiton yo asasi bepoki nyonso tuna kozwa basemasa mibali lelo oya na kati ya réseaux sociaux oya kobimela biso mwana mokie mibali yango nyonso to wana obimaki na bango batie bana na mokili ti bongo yo mutu ozoyoka soni nde na okoti YouTube ozwi temps yo yebi te kakoma kaka wana yo okomi ke nga na obika nango na YouTube nayoka soni po aninga na sumbi ato wana YouTube na page mutu mutana makambo ne azogere te merci
Oh, c'est maman. C'est maman. Yo pas il faut y TikTok, hein. Modérateur kuna. Bisous bébé. On appelle ba soda côte. Bino bokasi bino nde bozanga na ba soda. Binemi na biso ba camarade na bino. Binemi na bino pe ba camarade na biso. Vie eza bongo satana nzambe. Côté ya yo kuna liboli na bato balinganga te. Jassim. Bato pe balinga kote batu nanga. Bambanda nyonso to ya mama libolini boyao. Yo pe libolini na ngai loko kana sengi yo. Sala video lo babo. Po yo zana bezo ya la tikanga na defo. Message na ngezabo. Yo za start. Batu balanda kayo. Balinga pe bazo mabangi pano sala bwe na peso message. Sala video na page no to na YouTube lo babo. Naza na bezo ya mwasi ya ya Alain ya sika o ba bala na kisasa. Na bezo ya telefone na yo. Bima otala soka obima. Défi na pesio deva batutu sala video yo za mama yo za mama YouTube sala video bana zana bezo ya mwasi ya sika ba utai ko bale na kisasa oza bezo ya telefone la nanga na privé numéro nanga yango kombo nanga Karine na bezo po mama Magalilo mama zo tia tembe toza na bezo ba belle sœur oyo pe bolingaka po biso kote no babengi biso oyo pe bolingaka gros c'est comme ça faut pas mettre gros après ça part ba belle sœur ya ndekwa mwasi babali osanga faveur pardon na bolingwa nzambe po sona oloba bato baondima ngate bakanisi ke ngana opete ba câble na yo tiela bango makambo nga mobali te bana na tchaka te to tiaki kaka moko po bazawolo batembe mwana zana ba 35 mwana komi na ba 40 mwana koli ya to tiaki yaya pazwa mama na bango abeteli bango ka t-shirt ya mushina akena bino kudu mingi te po kuna tembe te so botie tembe bomona bya ba fotela ne po yaya beta ka biloko ba 500 parce que salaka kuna ba gigolo te lokwa minoko mpuku. Mes enfants ils travaillent bébé. Nazo senga na ba yaya ya mwasi. S'il vous plaît boyede nga na bolingwa nzambe oyo bakende obala bino na kisasa. Bolanda ta chinois moko na privé. Parmi binemi na nga babelela ka bino bolanda. Bolanda bo pese message. Ata message moko bolanda bango bolanda ye soki bolandi ye akubwaka pino mabanga ya kusakana te. Famille oyo bayaki obalela bino mwana na bino pe nana so tuta tolo makasi boy bobimisanga na poisa bokende bobima nana besoin na bino bokende koluka Karine bopesa matière na ye koleka na YouTube na ye koleka bana kisasa oyo esika boyebi ke mariage elekanaka bolambaka soki ba photo ezali bosalaka bolambaka botumbaka basoso po kisasa tosalaka bongo no bana kini soki muta uti poto mobala utaki poto ake kisasa ake obala mwasi bana quartier bazali bobimisa ba photo pardon bosungela nga bana baso baoluka mobali na nga bopia boy rumeli bana bosa publicité bosunga ngai bayaya quartier esika mwasi asika babalaka na otuta tolo mingi bosunga botindela binemi na nga bazebele so bozobanga kotinde pa Karine na pia bino binemi na nga botinde pa Baleine Magaelo mama na otina message batindelo ba nyo botinde pa Baleine na nango si binemi na nga binemi yango baza kombe kuna na YouTube bato balobisa botindela Benita na ba relation kitoko amwana akola ina bandal kota makelele alongwa azuli mama baondo quelque part botindele bomona ke ti bokokufa botika lozwa ni video ni photo so timba yebela wana bobandi koloba bokanisi ke kocha ola mukana tonga chafu yaya natini message na lancer défi bana kini na ola faible na ebite sona pesa bina isa bino ni bana kini
batufi na bino bana kini bembesi na bino poni bopesa photo te bana kini na fingi bino te me nasali kaka bongo mpo bocomprendre ke bozwa kanda boya kopesa bafi oyo baza na besoin koluka libala soit déjà mobali nanga balai na kisasa bopia bango makambo banews Karine ayebani mama YouTube bozwa bavideo na bafoto esika pena bolamba Thompson mobali akoti pena na veste aye avandisi mwasi ah, je sais na miyebi bebe botika ba chantage bitula pamba boza wana botika ba chantage hein yo so mona mobala kena kobala mwasi na kisasa ta foto te mikanda bino mo boke bosalisi hein tete siko esali nini bebe hein vanda no ozokoma ko bebe esali nini bebe Benita amona 76 amukolo kutu tia ya nanga liboso meloko aza mikuwa mwa mataku wana ya babulu beloka bapule ya bapomme de terre eseni ngande naza na vendeza eseni ndeni bato misusu bayoloba ba age na mabino bondima ya baninga bondima te toza ba mama mote ngana na vendeza asime vendeza na ngefo bondima ngote eseni po toyebi te awe toyeba aka mwasi sona aboti te mabele ezanga na tolo soka aboti mabele kwei me toza na bato wana baboti te mabele kwei bango ese Benita na bana mabele ezokoma tina genou bani banani c'est ça bokondane te neti mois de septembre anniversaire na wana otia bougie na otia pena bougie ya anniversaire na ngai asime ça ya bino tondima yo so mona muta na réseaux sociaux ko sala vidéo ko molo na age au panike ni oye na réseaux sociaux na mona muke eza problème na sote muta yebo za mona muke eza ba yano wa quartier na ba mama na lobi na TikTok na yebisa bino po yeba kingana zape mwana lokola bino natangela bino bayana nga bakukoma ya bana parler botuna bango mayaya chérie chuchu lwam wana 50 ans na Bruxelles mami Tadina coach ana 50 ans bino mo bozo sa bileka ko sone za mama mukolo te yo tumbi nga na tumbi yo soko yebi ko tumba te va faire dodo ou va faire pipi soko ya ba tumbi okomi mwana muke metant mwana muke ali ya pipi te bozo lia ba pilipili après bokomi bana mike mais non soko tumbi muninga faut c'est la droit de réponse roya c'est tout à fait normal et c'est ngana sengi bino ba identité na bino moka bo panika mama mukolo mama bo bangani ngata na obota bana ngana zoka zemi na ngali boso na longola te na simana cha bana ngana muke bino bozaki kolongola zemi bokelola na ba mibala batu batikela no ba semasa kitoko te o etikali bokeluka nzambe na place bo sala so ba publicité zanga tina ya bali express ese ngata so na koza mama mobimba na koza mama mobimba neti na agini na cheki kuna na TikTok boko ma ba agini na za pe na page boko ma faut tourner quoi l'autre côté et comment je vais faire oui je vais couper c'est bien les cheveux d'abord hein ok ça veut dire YouTube. Merci beaucoup, bisous. Na oya kaka na pokwa pour na osala vidéo na TikTok. Merci beaucoup, abonnez-vous. J'ai coupé parce que na kena tisko batu mingi bola na na TikTok na ngapo bo s'abonner. Na ozwa 2 minutes bola na ngamba na TikTok. Boya mbao na TikTok na ngapo na bo s'abonner boya mbao. Page na kati bola na ngamba na YouTube po na TikTok po bo s'abonner. Ça va bébé? Merci ça et Karine. Si vous comprenez que Babette c'est va tindelo njela pour au ça la vidéo. Je ne sais pas message na page. Si vous zong sinon te vandanye. Zong sa message ko keno diembela na TikTok te pongana otika Benita te. Lelo pe na yele su Benita. Bisous bye.